nzela ya mate ya papa biso nyonso tolandaki mate yango papa teyaki kozwa biloko ya bato na mosala kozala neti na banyongo biloko oyebi ke biso towana biso bacongolais esika tosalaka maboko ezalaka milai mpona kozwa biloko na mosala papa teyaki yango ezalaki malamu te ngai mpe azalaki na kati ndenge papa teyaki mateya wana nasala na l'hôpital nde nasala na l'hôpital soki nasisi mosala maboko ezalaki milai nazali kozwa biloko ya mosala naza koya nango na ndako nazozwa donc na banda kozwa presque tous les jours na banda kozwa biloko na mosala nazoya nango na ndako ntango papa ye koteya siko mateya wana motema nanga mpenza ebetaki namonaki lokola neti papa ateyaki ngai me ateyaki ngai ateyaki biso nyonso tu oyo tozalaki na kati wana lobi nango na ntongo nabandi siko kobimisa biloko nyonso tu oyo nayibaka na mosala nabimisi nyonso tu bagan bakisi biloko tu nabimisaki yango nazwi biloko mosusu nabwakaki na poubelle biloko mosusu nakende kotika ngo na baresto du caire tellement biloko ezalaki ebele apres na butu nango nasambeli nayebisi nzambe abraham jacques jacob nabi papa natosi maloba na yo oyo ndenge oyo oteyi biso kozwa biloko na mosala eza malamu te nabimisi nyonso tu soki eloko moko etikali papa lakisa ngai to na ndoto to na nzela ya motu mosusu lakisa ngai mpona yeba soki eloko nini etikali na kati na ndako mpona bimisa yango eleki nango mpe mikolo eleki nango l'hôpital toza kosala tolongo l'hôpital tobanda kosala tokomi siko l'hôpital ya monene tolongwaki le 15 décembre tokomaki siko l'hôpital ya monene na ville du mikolo kaka eleki ya 2 semaines ou 3 semaines boye eleki nalali pongi nazolota naza na mosala oyo biso oyo tolongwa tosi totika mosala yango kala nalali nazolota na kati ya mosala wana kuna nalamuki sikoyo ngai po ndoto ninga naloti naza na kati ya mosala oyo place tozalaki liboso tosi tolongwa tokoma sikoyo na hôpital mosusu me koma ngai nake lolota ndoto naza kuna na mosala na place tolongwa kuna eleki 2 jours naye kolala lisusu naloti lisusu ndoto yango ezongi lisusu tozalaki sikoyo na bacollègue na ngai na kati ya hôpital wana tozalaki sikoyo bacollègue na ngai bakei ngai natikali ntango sikoyo ngai natikali nabimi sikoyo mpona luka bango namoni bango te namoni mutu moko azalaki wana abi o omoni bacollègue na ngai bazalaki ababi to o bacollègue na baza su te basi bakenda ngai omo bakenda ngai natikali ndenge nini likola moyibi nabandi koluka sikoyo porte mpona bima nazomona porte ya mobima te nakoti sikoyo na couloir moko ya mokie mpona bima nake komona bureau moko ezalaki polele natali sikoyo ngai o bongo sikoyo bato yango tosi tobima batiki babureau a polele ndenge nini ntango nake natali nake komona prise ya courant oyo ezalaka baprise oyo totiaka bafrigo bacongélateur namoni prise yango nayibi yango lisusu natia yango susu na kati ya saki na ngai sikoyo naluka sikoyo nzela mpona bima nzela eza te nayi kosutuka na pongi ngabi nzambe abraham eloko nini yo olakisi ngai prise lisusu ndenge nini ngai asi nabimisa biloko nyonso tu nayiba nabimisa nyonso tu na ndako bongo sikoyo prise yo ekoki se trouve na saki na ngai ndenge nini nafukami sikoyo nabandi kosambela nabandi kolela epai na nzambe ngabi nzambe lakisa ngai ngai makambo ya moyibi oyo na mosala nazalaka nango lisusu te kasi natika kozwa biloko bato na mosala nakoma kotosa tellement nasambe ntango nasisi kosambela na mati sikoyo na mbetu nazomona sikoyo nzambe abraham jacques jacob azolakisa ngai vision oyo nzokande na mosala nayibaka prise na mosala abranche yango na congélateur na kajibi nde nzambe ayekolakisa ngai prise wana yango nde sikoyo ebungisi ngai nzela moyen na bima ezaki donc natikalaki na mosala place oyo tozalaki sika oyo tozalaki kala ndoko nde natikalaki likolo ya prise oyo ngai nayibaki yango nayi kosenga nzambe abraham jacob merci ndenge alakisi ngai moyibi eza malamu te baoyo bazalaki na kala lokola ngai kozwa biloko bato ya mosala eza malamu te
bongo soki nzambe ndenani Jésus Christ ayaki engala ngaki natika likola moyibi ya pesa bakina oyiba na musala yango soko moni ozwa biloko bato oyiba na musala lera yango ya kobimisa yango anande moyibi anande mtu elinga kokanga ngai nagaki na matalola te yango eloko na ko témoigner yango na nzamba pamoja. Amen.